Amtakanda mukuse. Pour nga mnoko komelanga lo mona ko répondre au peu faux. Après ya koma o misa répondre à tete ngana ko kana ngate. Tellement amtakanda mukuse ba YouTube et tout ba commentaire na tala na ngote. Franchement, là j'ai la critique ou pas battu na ba critique qui pour na OK. Mais parce que songa mona moni onde à mabe. Parce que tout ça depuis que la pas à impoli mo pas à mono benge boye, ce n'est pas bunga bo 4 mo ba mangale tout ba traiter ko père mo. Jamais yo to so là na est-ce que ce mona déjà na katela lingala mo boye te. Na rende direct, somme ta déconner na déconner. Na hypocrite somme ta déconner na wana ko tout ils permis so déconner kaka. Na pena bungi. Voilà, bon, on a télé internet, maintenant sur la page internet, na page toi Facebook, na page toi Facebook par-ci par-là, maintenant sur mona ki ngamoko les seki sakinga, na koti natal na mona boye, ba bimisi quelques sankara de compte à chaque émission avec une concert, ba bimisi ba image ya batu, to moni pe yo pe na kati, ba laksi biso nengo yaka wenge. Nengo yela ki wenge ngonde na lipapa ngonjere pe makola ngo zakina mayanzi. Voilà, un grand merci à tous les internautes, www.cleboa.com. Merci à De la Nation, Tonton Banda, Pichu Mangaya, Chera Pembe. Derrière la caméra, là, je vois Hermon Emporio. Merci de vous joindre à nous, très chers internautes. Aujourd'hui, tout ça, la actualité plus Esaïa musique. Nous recevons pour vous un artiste musicien au micro karaté. Et ça, on s'est dirigé vers lui. Donc, moi, quelques actualités. Il n'a rien de net. Et puis, il va nous répondre à la question que allez poser. Déjà, le micro s'est dirigé vers lui. Il s'agit bel et bien de Déplique Pomba. Bonjour Déplique. Bonjour. Boni. Ouais, Gitoko. Félicitations. Hein? Merci. Merci, on dit que félicitations. De quoi il s'agit? Malgré tout ça, il y a une invitation de bien prester, mais félicitations quand même. Tout le monde a quand même des photos et un mariage et tout. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes avec Déplique Pomba. Mais quand un peu solo là, depuis où tu as Luanda, aïe. Non, la monnaie était donc, ils ont ko utalon na nene ba des poisons dans la monnaie était donc au ezamba liboso na monnaie de pas utangola neni séjour les cas qui bien. Ouais, les cas très bien, les cas très bien en tout cas ba yamba biso bien na katsa Luanda donc nzambe na sala quoi. Parce que na sala on a une émission déjà avant. Mais c'est que on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais après la guerre, si vous gagnez, vous pouvez chanter la victoire quoi. Voilà. Bon, Isaki, sous production, Paolo Tudilou. Oui, il y a les sénateurs. Ok, voilà, Déplique Pomba, mais comment dépose Luandoye, activité ça comment, il y a musique, ça comment? La banane a été à na sauce à ma belle nanga. Première fois, talaga n'habite na terrain à sauce, na terrain monnaie, na tout ça les plein à craquer et puis tu bête na température na lemba. Donc, on a des gouttes de Pessimbombo à Boyou. Donc, t'es temps. Mon histoire, c'est le bien. Vous vous la thé. Vous vous la maquille, les a kaké après qui. Musique a bien, ya malembe, bien, moni. Ok, vous vous la thé. Malembe. Quand tu parles de vous là, donc il y a certains des artistes peu vous là ou comment? Bazali au bena basala vous musique à makelele, il y a pas prétentieux. Hein, balimba mi komi sanzoka bazate. Voilà, donc biso to ya malin tout doucement là, ndi to sala ba vie na biso quoi. Mais musique toujours le bagetambola toujours mutu faut mi sala problème mi sabolinga ko mi sala faut mama makele ko lobalba parce qu'à partir on a des sala qui pose église té ba tu faut ba ya verbe non mettons yosko zo ba balinga qui ba prétentieux. Yo mo ba tout ça ba traiter ko de prétentieux. Ndeti banane. Ngade na bima te pour moi na ba million ndeti ba boîte na relax ba to kenga na danger. Rien. Relax ba to danger na kana musala ba to comprendre Déplique beta qui Déplique ça va Déplique boy.
comprends lelo à part carrière tout ça na wenge musique à maison mère lelo pour tracer chemin na yo ya yo moko ki bato ba ko mpe ko compter yo ya lipa na ngo baté quoi voilà. Ok, voilà, très bien dit depuis que Pomba depuis qu'aujourd'hui au côté internet c'est lobby bien. mais on a pas vu aux aracro ben net aux au côté d'endel aux aracro si aux aracro côté kana WhatsApp aux aracro ndakro na WhatsApp voilà mais ba Facebook et tout ta kanda mkusi pour ngam noko komela ngelo mona ko répondre au pefo après ya koma o misa répondre à tete ngana ko kana ngate tellement muta kanda mkusi ba YouTube et tout ba commentaire na tala na ngote. Franchement, nazela ba critiquer outil pas batu na ba critiquer que pour na ok mais parce que songa mona moni onde à mabe parce que tout ça depuis que la pas à impoli mo pas à mono benge boye ce n'est pas bunga bo 4 mo ba mangala et tout ba traiter ko père jamais yo to sola na yo est-ce que ce mona déjà na katela lingala mo boye te na ande direct somme ta déconner na déconner nga hypocrite somme ta déconner na wana ko tu eza permis so déconner kaka ngabe na bungi. Ok, voilà, depuis que Pomba, Tokyo on est loco bengi polémique, aux musiciens, babi musique sans polémique, on dirait Simbarate. Il faut depuis qu'à chrétien telle personne pour y avoir ça la force à musique. Aux contre ou pour Ninoan. Réflexion. Andimi na te que ça primordial. Au chrétien peut mes musique au sali peut bien te. Voilà. Et là que ça primordial, ça boulot oyo au sala. Oyo sala yango nemte sala ke lobo za la moto. Ok. Voilà, bon, on a la télé internet, bah, on a une page internet, une page toi, Facebook, une page toi Facebook par-ci par-là, bah, on a mon qui n'a pas les qui ça qui n'a, na côté natal na mon aboué, bah, bimisi quelques 140 de compte à chaque émission avec une concert, bah, bimisi bah, image ya bateau, tout le monde peut yoper na kati, bah, l'exhibition nengo yaka wenge, nengo yela ki wenge ngonde na lipapa ngonde, dirait pe makolango zakina mayanzi, nengo yele laki. Éviter mo bablo akala bongo nostalgie bon net sur monde ngo yela ki soki yo moko tala vidéo na pona ndimi to tala kango soko tala kango réaction ne kozani par rapport à vidéo wana pour nga ça fait du bien au tali passer à travers bateau voilà mutu to dans passer na ye ata sankara de kuta ye pas dans passer na ye comprendre parce que so totali ndepe sankara botama au mona kaza pena les passer na et voilà oko kanga photo mususu lelo après 10 ans les accords différents parce que le monde évolue quoi donc nga pona nga na mona ngolo ko ya comédie donc bato ba laksanga ka on est na mona on ndote passer na za ki boy et la gravité pona nga la gravité pona nga il y a importé ça de botama to bane konguluma si to koma boy bien ka ça pona zongla sous face wana te o bato ba oseka il y a goût son ozong la ninga mona olela mais ata elongi na zala na okale mais so pene tiki na ozong na ngango suti kitoko et l'accent vraiment qui est tout changé et zo l'accent yango eza ba signe l'accent qui vraiment déplique à changer na zala ba tatouage te lelo ba tatouage na embellir corps nanga et tout leo na beti ba fendi boye mais kalanata ba fendi te na yeba na lo mons merle tangigorate leo na yeba na ba c'est la vie. Dans la vie, c'est toujours ça. Il y a toujours un point de départ. Voilà. Il y a toujours un point de départ dans la vie, mais ça te fait comment en orchestre ou ta ndeba bimisi illustration na batouana po oza nga ina découvert des plics na maison mère to yebi que source a déplique les autres choses a déplique parce que uleka na wenge musique maison mère oya le roi de la forêt et sika uleka ba pa na otika bon prêtre na ba vocal nous bandi neza mais la même orchestre na bato bibisa bato neti ba dénigrer yo réaction ne cause à ceux qui intention eza ko dénigrer nga la monango qui va dénigrer parce que sotali na batone so biso mona basuki na nombre mo boy est-ce que batangi ba mise nyonso ya wenge musique maison mère batung ba biti amnoka ba jeune ba chebinoka ba sala makambo lelo voilà na sipeli parce que mona batangi batumsuti mais batangi nga moi ça me fait du bien parce que so ba okanisaka les passer des plics c'est que na maison mère na sala musala bien voilà donc il y a grave et à te et à coup le kumu na biso
le coup na biso ba la biso que le roi de la forêt soit qui biso tout ça qui ba rien a commis biso quelque chose quoi. Voilà. Voilà, on les cas la musique à maison mère tu ngapé te comprendre peu loko yo ce qu'ils agani parce que les cas kuna quand Sankara passe na ba écran et tout pour te bezaki ceux qui musiciens moko longwe en tout cas yenda yo zo so nzela ko finga akoloba onyo sofa loba. Est-ce que le roi de la forêt il est aussi au courant de ça parce que les cas quand même la maison mère oui quand même ba tactique normalement 140 écoute ça boulot naé. Mais na censé aussi que les rois de la forêt faut à la peut-être au courant parce qu'ils ont orchestre naé et là on sur les aux environs et orchestre il faut aller au courant quoi. Mais par après les rois de la forêt a décision et orchestre département na département faut ça musa non 140 écoute binomo boyo car na version naé que ya za na pour défendre orchestre. Donc tant que ça n'a pas qu'on défendre fois l'axe ce que ba défense ya batu balongwa c'est normal les politique il y a ba porte-parole ndenge zalaka ngana condamné za politique pour na ko l'axaka qui orchestre neza munene dans l'axaka qui ba face na biso ya bien te que le roi de la forêt bongisa biso c'est pas mal nga pour nga non, digérant au kitoko quoi, sans problème. Au digérant au kitoko vraiment une très belle réaction parce que batumsusu comme on a ba image na batumsusu batumuni ba commentaire au batu ba chaki wana. Non, batalika ba ko ka depuis ya kande boye, surtout linzaka na te moment. Moto a commenté wana o albi depuis ya kande boye, yé pas mitala pe le passé na ye. Il n'y a pas zonga non authenticité. Akende kotala ba photo maman na banga botela na tata na bango. Atala siko est-ce que face nanga na bazo ba depuis toi ka ndenge moko parce que muto zo loba wana soka comme riche c'est que y a pas na point de départ. Non, vie eza bongo soki congolais ako pousse à réflexion na musika te to ça toujours limité. Na vie eza bongo. Neti nga na botama na famille riche te. Na botama la famille riche mais na sali ba effort na koma loko ba riche mais na riche au moins batu mususu au moins na vie batikala ba pauvre pour l'éternité nga au moins lelo na fouté là ba parler na nga moko na sa activité na nga il y a toujours un point de départ les passés na nga eko lesenga te déplique jamais au grand jamais les passés na nga ekoki ko lesenga ce que longi na nga ezaka ya kotoboka voilà ce que moi le meilleur c'est qu'il faut foncer faut moi mafuta moi hydroquinone au baki 6 mois nini bani c'est parce que je dois me faire beau loko na komo moi moke je dois me faire beau parce que lobi nazalaki na ngote yango parce que ceux qui peut tozaka na la to botama na famille ya ba boss moko boy peut-être longi na ngeza bongo te eza ba galère ba vie ba circonstances moto ndeti nga na botama papa nanga qui est responsable na trimo na limité société moi zaki trimo après mondele zaki azaki DG par après na 12 ans na âge à 12 ans koufi on comprend na yebi batu ba famille ba yebi soki beaucoup feli papa nenge makambo comme déjà à l'époque maman stananga tona ya la servante na déjà na car na Renault 507 na kana na car mais ba circonstance à vie de monter ça la bongo alors et nous en a complexe na yebi que ton papa kufaki makambo toi nezaki soudi mais songa zaki en vie mais peut-être pe na ça na musique te na za garçon moko très intello parce que na tangi si na joie diplôme nanga pédagogie je suis fier de moi quoi les lots réflexion nanga ezaka eza moi matière quoi voilà. OK voilà depuis que tu suité na sujet wana merci depuis que peut dire un mot par rapport à ton papa le roi de la forêt depuis ka lo banini le lot netino vandi parce que tu utakuna le lot so kokolo balikama bo pona ye lo banetini non remercier de un exemple à liboso yango ba face na biso ya bien te les autres comme na face à bien tout et tout alors ils ont là ça que grâce na ye neto za auto za lelo na remercier na ita on a koma lelo na vie nanga ba parents nanga ba to ba komisinga bongo te mais yem ta komisinga bongo donc c'est que nzambe faut voir pambola e quoi voilà. Okay, voilà c'est très profond vraiment na sepeli c'est bien bon to longo c'est qu'on a si jana to kemikolo ba boaki ngape na vandi na zela ya déplique to yo kape kaka songo tozoka ba lipeka kune bimiko to nzoto zo ni bina te déplique yo kwapi
biso toya tozia pena na étoile solo tongo sa bato balingi bongo te bato balingi liboko ezobina te bazela biso baoyoka ngo ngai nasalanga te soki lipeka ngo eza nini lipeka ebi wana nani lipeka ezobina te nzoto ezobina kaka banga naoki nde nzoto ebina te lokolo ebina kaka nzoto ebina te lokolo ebina kaka oyo naoki nde yango wana oloki na lipeka te lipeka mpe ekangi ya sava na mboka nini ka awa ti nakisasa ka oyo toanga nao nzoto ebina te makolo ebina kaka nzoto ebina te yaya makolo ebina voilà sikoyo biso toko bafan club bato balingaka déplique sikoyo bakoko s'attendre na nini tozela kaka mikolo biso towana la rumba na beti elo mwa sika mikolo bato baobina perele perere perere mbe amour eza entreprise oyo ezanga retraite yo kotisi susi na motema lokola mayebe botaka sangrene mpe elonamaka te o yo nde sheri nanga pelelele yo nde bebe pere yo nde bebe nanga ye yo chérie siko falo zala na température mone eloko asika ndenge ezokota bato eza kitoko illustration quand même que sali mais 30 toza na bato babimisa baene na yo babimisi barumba ba 33 oyo lelo ke ezobetama te bato ke rumba yamo bato bana besoin bouger eza yango wana tozoloba on est tellement décomplexé que tokomo perdre na culture na biso boni congolais ti tokobosana ke afrika lataka rafia ti tokobosana ngo lelo musicien nini ya Congo oyo oyebisanga ke bayebi na rumba congolaise te yebisanga musicien congolais oyo oyebi ke libanda ya mboka bayebi na rumba congolaise te totika ba bêtise eza normal nga na otikala toujours na rumba congolaise parce que so otali concert nanga oyo na bani na Angola pelele bato babini yango toye bato baobina yango partout baopinango donc na lokuta ebimi te eyaka baflash tozopesa donc bato bazela album stabilité na mélange na 2019 bazala décide quoi bato babimisi bola motu nyonso apesa le meilleur de lui apesa le meilleur de lui bola c'est la vie motu apesa mpo osumbidi kwanga kaka voilà ya important yango wana ok voilà à quand world music po world on pende babi on nde pe makam il y a pas de world music. World music eza musique ebetami monde entier to bungaka français te na ebité bato batanga koleka déplique ba contredire ngate na ko emana kisonge lelo mais ce que Kati Braza ebetami na États-Unis yango ne world music opakana star na yebi munoko wana te mais to bina ngona Congo no ya loko traverser outi Asie et yeti Afrique yango ne world music est synonyme ya oyemba na français te ya synonyme ya kobeta beats américain te world music eza musique ebetami na monde world ça veut dire monde quoi et musique ebetami na monde entier yango ne world music donc dans a complexité na moana world music pas changer en combo baluka combo na bango ok voilà ba changer en combo baluka combo na ngo poto pe ba artiste mso pe ba boya kango entre autres ba faire rigola ba boya ki ba world mais lelo ba commencer pe ba featuring ce qui mutami na français nde comme world music eza world music ta mutu so yembi na français za world music te na koyemba pe rumba kako toyembaka chéri na nga na lingaka yo mon bébé moi je t'aime bébé mon bébé et normal na kozwaka rumba na balolo na français eza koyemba na français et synonyme ya kosala la world music te na lobi bien world music eza musique oyo ebetami monde entier nde ekomi world music donc ce qui les pas droyemba na français eza complexité voilà il y a complexité comprendre non rien du tout quoi ok voilà depuis que comme la biso na suka ya émission na biso préparation eza comment et orchestre et programme les ndengene tout travail les 29 autos en attend les 29 autos na kota ya apocalypse tous à côté apocalypse wana to beta côté wana donc après to dans la pas ambassade ya Brésil et répondre biso pour na OK Brésil ouais
tobeta na mwa tour na Brésil wana esa biso bien. Na bala nyonso. Si miziki. Te so bakimi matali bango. Matali bango. Matali bango akenda wi ba Canada na zonga na mpona musicien. Donc voyage ebisa na nga eloko te ezaka ba voyage tokenda na biso pour musique esengi bongo quoi. Ouais. Ok voilà, mo bambote na bat balingaka. Et si boss Sadilo bambote belé Baudric Matadi bambote vient nga Blanchard Kabanga bambote na yo Rigo Batu Alubo Star bambote na yo donc bientôt là stabilité donc bato tout balinga pomba nyas bo sa prêter ming stabilité et zoya quoi monte. Ok, voilà, un grand merci à tous les internautes. Merci à vous. Il y a Colin d'émission où nous étions avec Pomba de Plic. Il nous a parlé par rapport à la question Ezaki Angabino Boyoki. Comment il a répondu. Il a parlé vraiment avec son cœur. Merci à lui. Pas trop de polémique. À l'objet qu'un nègre s'engage à l'obable. Mais tu vas voir commentaire au finga. Mais il n'a rien dit de mal. Par rapport à la question Ezaki Angai, je dis un grand merci à tout au Barolanda. Émission on a abonné na bisonyo sur www.cleboa, Désolé London, mon agence privée. Grand merci na yo, na appel. Et puis na conseil, merci na batu nyonso au boza scotché na site na biso. Paulin Bokani, je te salue. Place aux Ali, na batu tout au Borozala. Vraiment, on a pour l'émission au Herman Emporio derrière la caméra. Et puis là, je vois Pichu Mangaya Shira Pembe. Et puis de la nation, tonton Banda. Merci à toi, Nabatu Toutania Mabedi. Oh, vraiment, pour l'émission Oyo, Gilit Kabea. À toi aussi. Au revoir. Bye bye.